kipango te menge logo eswanga kake yena mwana musala na e Michel na mwana musala na e ufanda bolobake Karine Mokonzi akota l'année 2020 te azanani na ebite soyo yebi Michel comme prophète wa Karinité moi ta moi sina bango te ponga na moi ta moi si ponga bena na fayi Mokonzi e baba au quotidien nazala banda kala biso sko logo la ta moi si a comme Mokonzi tango biso sko to ba kumbi donc oye na télévision on moni TV etombola kitaka on comprend ye so ba kangi ete niveau na kodina me po ngane na apwa kolega na chance na tanga kombo ngana apwa kolega Michelin po so na kangi bo bouger te ngazi ni so na kangi bo bouger te a bouger te so na kangi bo bouger te et puis yebi nga très bien que garçon so na kutene fois kima to kutane na concert ku ya wendo so tenga ni lungu longoli so tenga bo longoli bango tout. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, no ko pamba. Yokela bango bazali sa prince maya pamba oyo bate ya kaye uta kaye pa ya mokili salela tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo unaye betina tepelo tango ifweni ya Salela tango beko, salela tango fami, amadi mame, amadi mame, amadi mame. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre toujours partout dans le monde entier à travers CL News TV de Christelle Rose Mamou, l'iranium de la presse congolaise, que je dis un grand merci à toi, un grand merci à Papine Zola Messo, merci à toi, merci aussi à celui qu'on appelle Rocard Miesi, le mignon garçon de Milouza, merci beaucoup à toi. Merci à l'internet, nous sommes de partout dans le monde entier. Quand on a s'abonner massivement à CL News TV, vous s'abonner massivement à Kinpoto Masolo, tu es là toujours Masolo et c'est Pesaka Bino de partout dans le monde entier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir Zini Kumbi. Zini Kumbi, babengi mamba charge à Karine Mokonzi. Donc, il y a Zini Kumbi. Surtout quoi invité des Zini Kumbi. Zini Kumbi, bonjour Zini Kumbi. Oh, bonjour. Bonjour Vanessa Moussaou, bonjour à l'internet, tout le vie à travers le monde. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Afronet Liwaski, place aux autres talents à Londres, Moutaleki Azate. Afronet Liwaski. Et merci beaucoup à l'internet, tout le vie. Karine Lelo, la diva suprême de la République. Merci beaucoup. Nalando. Et merci beaucoup na Chancelvi Mathilde Mamouche. Merci beaucoup na Blaise Nteka le Bogard de Strutugar. Motema Trésor Beauté. Merci beaucoup encore une fois na Paul Venture Mafouila. Bien Paul Venture. Merci beaucoup na Polingo Togitoko Pétail.
Blandine Omari, maman présidente. Junior Okocha Kabananga, je reconfirme avec Fox. Bah, joueur Basila dans Congo, tout ça, meilleur biteur. Vous comprenez? Et merci beaucoup l'autorité morale Karine Mokonzi Moto Alegaga Zata l'équipe sont tout na succès na internet na nenga systématique. Et merci encore une fois na Maïsa Debré dans tout du mois. Merci beaucoup na Mireille Momene Mamouche Chancelvi, je te salue. Je te salue, bonne santé. Namonio quand en mode laisse-moi tranquille, bah t-shirt et beau soutenir ma casse. Auto soutenir les options congolaises, donc voilà. Et on est na soutenir Omba Poto on a numérique maman songi songi. Na luge ku fora pe sanga numéro vinga vina biso mangwaou. Omba Poto on était donc on a les autos là t'as coupé, il est pas là tu coupé donc voilà. Je salue Omba Poto on babi. Maman songi numérique télévision to soutenir bande on a biso omoni Karine Mokonzi ande on a biso moi aussi. Déjà congolais sont zo ina moningani congolais wana za su ki moteur mabete za pe ki ndokité photo ki non komo mususu déjà na viso moni muto abo ya zonga mo sima muke camera mena sa bana poto na laksa liwaski somo da muto abo kuntubiri mutu munene mobali faza abo moni na za mobali okoma da so moni mobala za abo mabo mikuse mutu munene kutubiri kite somo da mbala abo wa ko lugele kombo. Mais solo. Comment Ndeto Fandiga Bengana Zlatan nga bien na lati polo na nga ya laissez-moi tranquille boye. Na nga ko fanda na kiti. Na bano ba Vanessa Moussa no 2020 au kota te yebisanga. O préméditer liwa mutu. On a un niveau monté mabe ya niveau nini. Je ne sais pas quoi dire. Et ça niveau ya monté mabe ya niveau ni élevé la mukie. Ya lola to nini. Ya distance nini wana ya fleuve Congo. Yonde kwa Karinité. Moi ta moi si na bango te. Ponga na moi ta moi si. Ponga bena na fayi mokonzo yeba. Au quotidien. Na zalaka bandaka la. Biso sko logo la ta moi si a comme mokonzo tango biso sko to ba kumbi. Donc oye na télévision, on TV tombola kitaka. Vous comprenez? Yé so ba kangi ete. Le baba na Mec Lokamba. Na kotanga koma mutajaru wana te ero Michelin kuntubiriki Ah bon? donc yozo lia na kombo Karine osomba pantalon na kombo Karine soko sale mission fingi Karine mbeyambe oche ndebo chaka wana c'est normal to comprendre pour ça des délire internet zwambongo boko la famille yo morope lata pantalon lata nengo lata wana bilamba ba vert ba rouge ba chocolat makasi lata. Bravo! Mais ce comme il y a préméditer ni liwa ya mutu. Vous comprenez? Pardon, tous en direct, hein? Tous en direct, s'il vous plaît, pardon, na respect d'internaute, na biso pardon vraiment, faut na répondre pour so na répondre et au sala mabé. Voilà. Donc au kabafane. Au moins que Karine Mokonzi, la baronne. Donc moi que tu as ça parce que na na pas ma connexion. Vous comprenez? Donc Nicolas Mokonzi wana. Toto sana Nicolas. Et ça libiso passe ya Rosarate et puis à quel sous à quel sous plus à quel sous plus grave tala mambo sali tala mambo sali hein tala mambo sali tala mambo sali moi Nicolas nakotanga katikati tala mambo sali ata yomo boye hein na totinde l'autre oui na moni na totinde l'autre zela na laksa na tala no pomona ge mutu andoki kaka ti yango ata yomo go tanga titre oyo yomo go tanga titre oyo tanga botalanganga urgent botalanganga ya Karine Nakin abeli liboma kis epolaka vraiment héritier yaka kotala tala niveau na ebité na yomo otangi titre oui ozo comprendre sko tango zo tsaba blow abo Souka quand même attends moi que bablo mais okomi ko déborder surtout nga wana kutuna okipango te mais logo eswanga kake yena mwana musala na e Michel na mwana musala na e ufanda bolobake Karine Mokonzi akota l'année 2020 te azanani na ebité so yo yebi Michel comme prophète to comme Lokamba tenga na otanga ba comme salité te
ozo point na otanga ba komba salité te na tanga ngonga na otanga ba kombo lo ba Karine Mokonzi la baronne autorité morale ozo reprendre muto en espace il y a 2 jours à sali 700 000 V salé maté depuis musique à Congo banda na jour moko sali 500 000 V zalate na jour moko sali 300 000 V na laissez-moi tranquille les zalate donc bozo ata lobelango te mais et l'or swing a vraiment Michel na habité soki diamba wa melaki na travailleur ne mwana musala na deboula fufu na poisson 500 boki loba biloko wa bongo dossier ça na parquet parce que dossier na maboko na ngai ndola ndelango ezangai na maître avocat Karine ezalaga yaya ne moko maître avocat Didier Mokonzi na petit frère Karine Armand Mokonzi de biso mtola ndela parquet tokoloba kombo ya parquet te déjà na parquet ba la ndelango il faut ba kanga bango na ebité Vanessa eloko wa bongo mutu mobo afandika tanga Nicolas no bagi Vanessa ozokufa lobby et salonde ni sikosa est-ce que en plus Moussa to sala eza intellectuel tant yo zo ko ba propos na télévision en genre wana fo ebelo ni no zolo ba moni ko bimiki zengi o moni ke eloko lobaki wana ekangi yo biso to mona ki mettre le kamba yamba ki Benji Benzema biso to tanga ero ko tanga ba kombo bato ba yebani te yo tanga komo ba tolati polo ni zona ba laisse-moi tranquille zona ba polo tolati na sima ba seni na sima de temps ba la Karine Mokonzi directement ba omona ba charge ba omona ba Nicolas Mokonzi TV ba omona ba chaîne ba Fenech ba fena ba ya ba Fifi ba chaîne ba équilibre ba Jérémy ba omona yangonde soto otang saba comme moto ba salité moko boye na tangango parce que ndenga zana na minute eskaza autobenga ngai oike autobenga na eba kiteke nini na e parce que na auto ya numéro Tigo abengi nga zo ebisanga me Nicolas no me ka kosola na Karine quand même comme ko na registre mba Mike Lokamba to Benji ye collection wana ye autobenga ngai ote nini nazo supprimer vidéo parce que nga na kota chaîne te bino bokota nga tala ba chaîne ba tuté ngai yanga natala ka ba chaîne ba Karine Mokonzi na yo beto sola be même batu misu natala supprimer yango ata supprimer yango nazo supprimer vidéo so bokota botala soit supprimer soit supprimer tu enregistrer mais il faut soit 50 pardon te Nicolas jamais pardon te na lobi Nicolas pardon te si to ba gango pardon te photo komati na suka yelo rabi Karine on kufa la saso ba criminel oyo ba na Paris tango mona ta photo Karine bo ela ki s'attaque mutu mo ba bela rato mutu mo benini quand même na ebité Michel na loba non na yo ebike il faut keba keba mwana musala no na ofute $80 ofute $50 le temps à lobelo wa bongo bakisele $30 so mission ngo mo zo benga on so na supprimer vidéo ngo ko tsenga mo $100 so ta yo mo niko nabi mon frère yo saka na via mutu yo si so Karine akufa bike na famille so Karine lelo akufi na famille na bino boko kufa ta 20 est-ce que bango Karine mutu mukete moni Karine ton to lo ba faut tantanga komoni na respect leader na peso mot de choses parce que ina minito à l'équipe meje à l'équipe sindi an ba niveau mo na ba fali poupa ana niveau mo na minito na ba faire gola ani parce que ba collègue ba leader mais pas ba collègue ngano to ba collègue te yo ko Karine on se verra non nous ver liboso au sani ce mission non ça te faut les gana bureau ba enregistrer yo na chaîne na bino bani ba enregistrer kutubiriki somo nga mwa mubala abui parce que Karine Mokonzi mobali fois ça bon Karine Mokonzi na vraiment na lobani parce que so muto tuninga kama kamboni kolozo o isko utanga na ozonga kama mba Karine parce que ngana so monga na lati polo wana na osala émission de so monga polo na longoli kolukanga to yambanga polo so ya minga na lobela 100% Karine de so tuninga Nicolas parce que na ebe olingo tunanga esika na uta na ozonga noka na Karine Mokonzi esimbelenga Glody dia suka yo utaki kuna mesiko babebana na Karine Mokonzi yo siko ko soutenir Karine Mokonzi na ndeni Karine Mokonzi autorité morale merci nengo fulangai merci nengo zo soutenir ngai tuna sous deuxième question parce que ba question no songa ezaka Karine parce que na lati polo so na lobel mambu mususu ya de amabe to ka babenga na
Karine Mokonzi merci ndenge yo soutenir ngai oboyaki na o de marqué ba bengana nga me yo zingai donc na ebité na lobani tuna sous question musu c'est ça on va potongo mais na ngomba potongo ebi nde to sola na ya benganga etongo mutali bosa benganga etongo bi Nicolas na ebi internet ndenge tambolaka mais nga déjà na ebi yo solo boloba yo lobate yo lokwa Charlie Paka po yo solo bi mokile ko linge yo kayo ko sala émission te ko lobelo ko mote ti le lope na chaîne nga so koti au moins émission mote ça baloba o nani bo nani bo donc ce na loba lelo pour na reconnaître Karine Mokonzi nenga soutenir ngai mère nanga omba potongo pe yepe a s'abonner na chaîne a troisième abonné a s'abonner na chaîne nanga lelo lokumu donc merci nga mamba bango na occupé te mamuna bango na lobela te nga tuna nga Karine Mokonzi merci merci beaucoup comment tu dois Karine Mokonzi autorité morale o ngam go na baxele so eloko moko Michel yali ya pomme yaluane mi kate na ete aluane mi kate na mwamba te te ngasko ne na boso na liango ngasko na raisonner na mincho na fufu ote pour puis moi santé donc voilà tant que Karine Mokonzi autorité morale batebeli baboya ki mais le ba confirmer omoni ndeko wana azofinga Karine alimba batala e porter sous plainte muninga bi azo supprimer te supprimer tati kango et yogi e côté na mato ya batu biso peka photo wana alobi ke bo supprimer bozana te soki ye moko sali vidéo afuka matema bo likolo na couper na single abandi banda kitambo magasin titi bangu na makolo to bengi ba internet ba caméra nyonso pardon Karine pardon autorité morale pardon na lianga na simano pardon limbisa peut-être to limbisa peut-être mais le roi bana membre ba siliki ngana akunati bana membre ba tsoki combien pour bakangaye po magistrat wana wa ko kangaye fois ça musala ni normal magistrat na pas azala ba appel oyo ya niveau ya likolo o ba yebisie o likambo wana mwana mobali wana lobby eza ko likambo te o ba sengila ka pardon eza likambo ya prison biso ne ba plaignant visa de prison amanda 1,800,000 de francs congolais donc amanda 1,800,000 donc biso malgré au côté prison mo fout amende vous comprenez donc biso to wana problème te justice ka kata makambu nango zabosko sana kata ki cherche so omone na minute ça nena kodinda me mama na ngaye tala to betete tala bino bloquer ndeni pourquoi journaliste ngana me kongo pano tala ngana ceinture noire to côté ngana osale mais ngana ceinture noire ngana judoka ceinture noire ngai ndo mona ka ngabo o brisili ko mona ngabo ete ngala rotombolo luboro moko Vanessa o Brésil oui luboro moko ceinture noire comment nga boité donc wana kutu donc odinda me tala niveau na odinda me po ngane na poa kolega na le chance na tanga kombo ngana poa kolega Michelin po so na kangie bo bouger te ngazi ni so na kangie bo bouger te a bouger te so na kangie bo bouger te et puis yebi nga très bien que garçon so na kutene fois kima to utane na concert ku ya wendo so tenga ni lungwa longoli so tenga bo longoli bango tout na concert akima boule ko ngana simbe ok rien mais pour le makambo le roi ba lukaye le roi ba lukaye comme kima na kuna ye po batu baza déjà na banzo ba liboso soki kaka ba monier ba continuer ba lobit bo kanga et toi na photocopie déjà ya mandat d'amener malgré toi ba soldate mais ba pesi biswango pour peut-être to komoni so ba kima na braza ba ozwaye. Et bon, ça confrère na yozini. Bon, mais les confrère na ngai, mais a touché autorité morale, leader. Finga nota biso, mais Karine était quand même. Yo touché leader. Yo obi relation na na ministre na sima Karine. Obi combien de personnes vont soutenir nga pona Karine? Ata $50 à soirate. Karine aleki ba leader oya kumisa wana. Neti ba leader ni. Oya kumisa. Yo mtebi bango. Karine Mokonzi l'équipe bango 700,000 vies n'est-ce pas à 24 heures nana salango ata les queen bolobara nani les queen nani queen mother mambali osombo oui bien la Corinne 700,000 vies laissez-moi tranquille laissez-moi oh dans na biso ebara laissez-moi oui bara dans na biso
Innocent, c'est Ada, c'est innocent. Laissez-moi. Reprendre. Donc, Karine Mokonzi, la baronne autorité morale, maman, je te salue. Dans ces herbes, tu as fallu poupa. Dans ce Innocent Binan Liboso, le king, fallait poupa na pied mbote na musique. Après, nous, on compte dans la polémique. Innocent Binan Liboso. Goga, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Goga. Bon, il peut se faire bon point. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Hérité Watanabe la Boulga. Morale. Moussala, j'ai bien piano sala par Moussala, Roger Nganou na Moussala basala pas j'ai bien on a sala pas Karine. Ne Moussala zo voyager nga pena zo voyager ka. Karine, biso siko ba futara biso, siko muta futara. Polingo to kitoko pe tai. Poli ngoto. Tala. Inyatinga mona pesio. Karine Mokonzi sili. Tala na ebisiyo Polingo to kitoko pe tai. Allons-y, c'est Polingoto. Oh, Madame Boni. Ah, bien Zini. Ok. S'il te plaît. Envoie-moi ton nom, s'il te plaît. Ok, je suis au boulot. Oui, bien. Ok, tu me sois ça là où est le téléphone. Quand le téléphone est dans la banque. Ah. Polingoto, merci pour tout. Polingoto qui te repétaille à résoudre les problèmes. Vous comprenez? À Tindelenga. Mais dans le respect, on a bango, ba charge ba parti na bango, Nicolas pas parti nga pe na parti nanga. Pour les gars qui belé. Merci beaucoup na Polingoto. So a bloc aboye. Polingoto tindelo mbongo ya lokola salaire il y a 7 mois et 6 mois songolo pakala. Vous comprenez? Pour salaire à 6 il y a la $100. Mais laisse-moi tranquille. Les qui na hommage à Rafat malgré ba blokango mais laisse-moi tranquille payer na makamunango mais tout ça pe na nzembo pe ya grâce mbisio ko lo bani par rapport. Sigo Ernie. Zela avant de répondre. Zela 14 € la question on a été ROT a s'occuper na mwana moi ta mu pepe a s'occuper na mwana a s'occuper na mwana plat awa plat omoni clip à Karine omoni clip à Karine est-ce que ebike ta oya TV ngala mari na ngana lobelo mo mari ala hello na yebisa ngata na matoi obi pourquoi bat balobo Karine Karine a exposé nzoto bongo poani Karine a lati bongo bato ba yenda piscine te soko zala ko kenda ka piscine ndoko lo batam plus piscine bilamba ba lati za tennis ya piscine ba ko maintenant libanda tende Karine a lati tennis de scène vous comprenez et a logo la ba musicien ba ba tennis na mo ba lataka satage et puis velu Mokonzi Oizoni na babo soit kabatu balinga Karine te pour na beba atana 7 personnes monto no so la bien le roi balinga Karine te bo ba yininga to bebani so on a bagisi ba so oku to beba na bango na ta 100 francs ndo swate mais ce on baba kisa Zini kumbi bo kutubiriki so moni mwa mubala aboye mama maboko mikuse ikaboye mobali fosa aboye na bia muto ninyo pe na net na minicho Vanessa yo lobano Karine Mokonzi oko comparer na nani na minicho ebisangai nga ba question ça nga ba réponse ça merci bino so ki mara bon parce que yo monde uzano ye parce que on mission ça $50 de côté. Nicolas Timila maman va citer combien coûte l'émission 150 ba bisanga ba monétiser sous ba chaîne té mais la commande ba monétiser nga pe mbo bimi zamba zalo Nicolas Mamoloba OK merci beaucoup la émission ne concerne on peut Sabino TV Tombola qui tsarape yeba ba propos ni ozwa koloba na télévision parce que batala biso baza ba intellectuel ba bazo baté mais ilonga nga na loba yezaki juste pour na ba question ba réponse ezaki pas Benji na bango de somi balé fundi bango na ba kombo te moi na mincho so na sala émission na fingi mutu ba kangane Nicolas ba Nicolas donc bref merci beaucoup na ndebo sala Karine Mokonzi promotion merci na ndebo finga ke ba futa bino bo lata bo so ba pantalon merci beaucoup mais malobo bolobi bo déborder ba limite to relaxa bino ke justice ya mboka o ezali ba major Karine Lokeso bazali ba komanda ingila mbata bazali
et tant bazo kango zwana torture pour malasimo salate tout nani ya makor akoma vient nga fali pupa vient nga tout na ya bisayo toza awawa to peso 2 jours 48 obenga Karine Mokonzi pardon yo linga benga Karine mais va obenga na fimbo maman Karine pardon na retirer ya Karine na retirer ya Karine zela Karine Mokonzi na ba comme belé Karine Mokonzi la baronne autorité morale bah c'est sous la diva suprême moi sur la fleur rose moi c'est l'église catholique na Valère atchanika obi ke Karine so ayelo mabe nde to mila mai te so Karine ayelo mabe nde to mila mai to ngoba ndeka yo nyama Karine Mokonzi lo mabe sko kwa gito mo mafinga lo mabe ezate so lem kuzi bano mane mo kusa ki peka mais le roi ça sko te lancer mo ba finge ezate publication moko on a publication ya nager la bouche et lamba ya Karine Mokonzi ezeseni eza ela maman moins cher ba concert na musu ba lo les problèmes zanini omoni boutique wana boutique wana Karine asombi lamba wana te boutique wana babengaki Karine pour que attends anga sala clip ya tant sala clip ali boso batel est-ce que c'est so promotion à boutique ne babi non problème te tona bilama mo boya faut c'est so promotion ba futi Karine mbongo na ye azuga ila managiste alati au monde on a nzoto Karine tant alati azua longoni ne fils ka zumo ça dit publicité à boutique ba tout ba confondre mais ça peut si héros wana tende ba komi montage eza makasi na gisasa o comprendre Zini Kumbi Karine Mokonzi ndezana a signé déjà contrat na Universel. Voilà. Na Congo na Congo toaka na Karine Mokonzi. O bat ba envia ba nini batu ba kenda ba ko tsa ba demande ba so ba ngote Karine Mokonzi Universel muteluke parce que baloba ke po to tala sou makasi na yo. Na nzembo laissez-moi tranquille kokisa 100,000 vies na jour moko a épaté sou bango sali 300,000 vies na 300,000 vies na jour moko de ba signé déjà contrat Karine Mokonzi pour na annoncer déjà Zini Kumbi Karine Mokonzi ana featuring na Maître Gims. Et bima le 25 octobre ya no Karine Mokonzi featuring na Maître Gims. O ba tebele ba luka ba na Maître Gims aboya ko yemba na ba ngo eloe koma ba problème. Karine Mokonzi ba yemba na Maître Gims. Après na Maître Gims Karine Mokonzi ana Olympia a Obeta le 1er décembre 2019 oyo. Ozo reprendre ba charge ba ozalawana ba ozalebe pena bosa de Karine Mokonzi ba bengise susu matanga DJ Arafat sebimi lelo ba kunda lobby Karine Mokonzi da lobby bo mone wana abo ile loza parce que ba maweli sa ba kendaki déjà ba komai de matanga Arafat sebimi lelo lobby Karine Mokonzi bo mone wana sweka ba kunzi après que parce que ba ivoire ba lobaki non na Congo ba yembe na bango DJ Arafat et ça na bo ba libanda mais Karine Mokonzi o sali en tout cas to ebite soki to lobani parce que yana mbatu babengi nga babike nga mais na yeba à travers Karine Mokonzi pour na nzembo wana on se reprend donc inenge zaboe Karine Mokonzi merci beaucoup parce que abagi selibiso batu parce que yana batu misusu bayebi ki pe RDCT mais tant on nzembo na Karine Mokonzi mais c'est qui c'est Karine Mokonzi a nationalité non c'est une fille congolaise donc batu bayebi mboka merci beaucoup Karine Mokonzi le 25 octobre featuring yebima ya na Maître Gims merci Karine Mokonzi na o sali doki musique na biso Mathieu ke liboso donc on a ngaki kana loba yango wana dossier eza déjà na parquet ba olandela ngo donc ndeko na biso na mwana musala na ye ba okanga ye ba tuna ye yo otinda ba criminel yango jour nini pe na nini le date ayebisa bato parce que Karine Mokonzi ko kufa mutu na maboko nzambe ozolanda Karine Mokonzi na oazo sala nzambe mutu azongisela Karine Mokonzi batu ba traiter na bandenge mo boso ezaki azana succès ou pas nzambe te mais asila depuis kala merci beaucoup Karine Mokonzi na pesi mbote na pesi bilamba mbote na pesi batalon na Karine Mokonzi aka 2m20 2m10 donc azape na mwasi moko boye donc il faut telema nde o solo la na donc aza mwasi mo pamba te na pesi ba bijou mbote na pesi mbote pourquoi Sankara boye ngam na pesi biloko lobaka wana na pesi mbote na mwasi na nga Joël Basunda makeste je t'aime beaucoup mon amour mon cœur I love you my baby donc il faut na ce en anglais parce que az américain donc il na ko lobate yo ebi ba basala ba vidéo ba lobaki ba de en Europe etikali ba mon États-Unis ya sala de en États-Unis donc arriva sous mboka mokote à part Lolanda Rivara merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup Zini Kumbi. Avant de commencer à réaction na ezande na nzembo wa Bill, to boni kéré pe polémique bat ba oloba. Bill nzembo na ye le lolobi Arafat bona ko tu peux comment. Félicitations à Bill Clinton au Pebiso Karine Mokonzo CLP promotion à Tiena site. Félicitations nzembo kitoko bisous mais pour na ba polo. Bat bazo benga biso partout dans le monde pour na ba polo. Et balo ezoya au dessin na Chine bazo salisa balo ezoya pona bato ba soutenir Karine Mokonza na posa polo abenga même yo signalenga pona ko eba ndenge ni carnaval bozo préparer carnaval et le premier ça que promotion kaka ya laissez-moi tranquille pona bato univers groupe ba comprendre que na Kinshasa soki lelo ba bimisi eloko na compte sa univers groupe bato ba soutenir yango bazali liwaz la fenêtre oyo pe to zala trop aïe mam nazolo ba merci beaucoup na Karine Lelo Christelle mamouet loa anta bon boko mushinga muimpa to lekele puchingani Christelle hanga anta boachi je te salue merci beaucoup na papi Nzola Meso mobala mwindo ya papi Nzola Meso et merci beaucoup na batutu bolinga aziniku merci beaucoup na Vanessa Goda, maman, regarde mieux si le mignon garçon. Regarde mieux si le mignon garçon des Milos. Hein. Je te salue. Regarde mieux si. Allez là, ma belle. Merci beaucoup à Clairbeau Boula, le mignon garçon de Paris. Et côtoie à Paris. Regarde à la côte na Milouz. Merci beaucoup à RB, le comte de Paris. Je te salue, RB, le comte de Paris. Ah, RB, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Manette Basunda. Merci beaucoup na Joël Basunda, merci beaucoup na batu tout bolinga razini kumbi. Muto to vana ni jwana ko ya nani? Masa nona to vana. Anjo Kito, je te salue. Anjo Kito, je te salue ami to kuta na kala tote. Chancel Vi Matila Mamouche, je te salue là où tu es. Bisous, bye. Merci beaucoup, merci à toi Karine Mokonzi, merci à Baïno Sobozaki et Bélé pour Rolanda Bisso, merci à Rokar Misi, le mignon garçon de Milouz, merci à Papine Nzola Meso, papouche de la famille, merci beaucoup pour s'abonner massivement, toujours sur CL News TV, vous ne serez pas déçus, merci à Baïno Sobadingaranga, ba consort nanga, ba confrère nanga, nalinga bino vraiment, il y a trop. Merci à toi Hermax Tadi pour les images et grand merci aussi à Golo Mayala pour la réalisation. Je vous aime beaucoup. Je vous retrouve à la prochaine numéro. Restez branchés sur CL News TV. À bientôt. Bye bye. ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo poatikati yesu Masia mboka na mboka tozoyoka basango butunamo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha
Maranatha, Maranatha, Kolo Akoya. Maranatha, Maranatha, Kolo Akoya. Salela tango, salela tango peko. Salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, yabilu solo pangi. Mudiambu jenki fetivanga lulendo. Mama, ungai betelo, una tempelo. Mboya o, mutoto, tulundanga, mutoto, tukwendanga. Bika imbidila, bika tusakidila mfuwe yo. Yandikele luzo. Salela tango, salela tango peko. Salela tango, salela tango fami. Amadi mame.